nangwaka opika pendedi eloko yango bozelaki ye sango ya mokwake ya mbiji pona bino nyonso ba ressortissant sud ubangi bana ya gemena ya bilu yango yo compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse oyo mesana kopesa bilengi azongisi bavol na ville ya gemena désormais bokobanda kozwa 2 fois par semaine veut dire lundi na jeudi bavol vers Kinshasa gemena Kinshasa kasi bavol yango pe na avion bimpuka te kasi na Airbus A320 CAA elengi bangwaka boa elengi boa suka po moto eloba etumba nangwaka opika pende akosa te po bompikiliki boa nango pardon CAA 30 ans d'expérience mokoka na service ya peuple congolais mokili mona pendima les lois sopeli bana gemena luxe ya mpepo pe savoir faire na ye na CAA mosala se mosala mercredi là na mota bino merci poser bebo sa télévision na bino pour la kolanda info lingala journal ya peuple ya mokola mercredi 8 novembre te pour l'emploi que na suite ya série ya grève ils ont observé dans le secteur ya transport la République démocratique du Congo le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a solo la ki mokola mardi 7 novembre longo na gouvernement intersyndical ya ba transporteur routier pe délégation ya fédération des entreprises du Congo fait na mokuse héritier opinion la pesino ba détail suite ya série ya ba grève oyo ezali observé na secteur ya transport na République démocratique du Congo président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a betaki masolo mardi elongo na gouvernement intersyndical ya transporteur routier pe délégation ya fédération des entreprises du Congo fek na mokuse mokonzi ya mboka alingaki ayoka bato nyonso pe amemaki na domaine oyo nyonso moto na moto azwa responsabilité na ye batalisi engagement désormais pona ko résoudre ba problème oyo autour ya mesa moko pe ko discuter ndenge madame Claudine Ndoussi ministre ya emploi travail pe prévoyance sociale atalisaki ngambo na efek akumisi à juste valeur intervention ya président de la République oyo azali kolinga dossier et les kanandenge ya malamu na cahier de charge oyo ezalaki présenté et pa ya garant de la nation intersyndical ya transporteur routier ba listé dizaine ya ba réclamation oyo kati na yango amélioration ya ba conditions professionnelles pe salariales na bango na suka ya audience ezalaki décidé mise en place na lombango ya cellule de crise oyo kozala chargé ya ko identifier ba problème nyonso ya ba transporteur routier pour na ko proposer ba solution moko durable boy transport routier secteur moko ya importance makasi na économie ya mboka ezali ko faire face depuis un certain temps na ba grève ya ndenge na ndenge oyo ezali ko paralyser approvisionnement ya mboka na ba denrées ya ba première nécessité. Tebeta bongo masolo mususu na wakambemi ya président ya Assemblée nationale Christophe Mboso nde bazaki na séance plénière mokola mercredi 8 novembre ba wapi ba honorable député ba examinaki ba conclusion ya rapport ya Ecofin. Na séance plénière ya mardi 7 novembre 2023, ba député nationaux na bokambeme ya président Christophe Mboso Nkodi Mpwanga ba examinaki ba conclusion ya rapport ya Ecofin pona oyo etali projet ya loi ezali kolobela activité ya contrôle ba bureau d'information pona oyo etali crédit rapport ya commission environnementale pe le susu elobelaki proposition ya loi pona élevage ba salisaki makambo ya minene ba conclusion ya rapport ya commission environnement ressources naturelles tourisme pe développement durable président na yango Mbengele Constantin atalisi ke mikolo oyo arsenal juridique ya secteur ya élevage ezali bongo constitué na ba texte moko inadapté ezali ko présenter ba insuffisance pona applicabilité na yango par rapport ya ba disposition ya constitution en vigueur pona ye présente loi ezali volonté constituant ya ko doter RDC to République démocratique du Congo na loi moko ezali kolobela ba principes fondamentaux relatifs à élevage ezali ko viser ko assurer souveraineté alimentaire na ba millions ya ba congolais pe ya ko promouvoir développement et élevage na République démocratique du Congo oyo ezali moko ya ba pilier ya développement boye plus de 6 décennies mobimba après indépendance ya RDC azali mal positionné na matière ya sécurité alimentaire pe nutritionnelle mboka ezali kozanga vraiment politique et élevage conséquence na yango bazali capable ya ko relever ba défis et belé par rapport ya changement na ngambo mosusu bosimbake commission ezwaki délai à 48 heures pour intégrer ba amendement ya ndenge na ndenge oyo ba honorable député ebele basalaki na ngambo mosusu député Boris Mbuku président ya commission Ecofin a présenté rapport ya projet ya loi oyo ezali kolobela activité ya contrôle ba bureau d'information pour na oyo etali crédit
pour naie alobi kozwa crédit essentiellement ezali basé na connaissance au prêteur azali kopesa et pas ya modefi bo premier niveau connaissance ou ezali kotalisa exigence ya identification ya demandeur ya crédit identification oyo ekomi étape moko importante n'établissement ya relation na intérêt ya prêteur oyo azali kopesa na deuxième niveau connaissance ya moto azali kodefa ezali capacité ya kozongisa ba crédit oyo ozwaki na capacité ya remboursement na fonction ba plusieurs éléments mingi penza historique bosimba ke loi oyo eza objet ya ko fixer ba conditions ya agrément ya administration et exercice ya ba activité ya contrôle pe ya supervision ya ba bureau d'information pour na oyo etali crédit na République démocratique du Congo conformément à l'article 122.8 P 202.36A ya constitution ya le 18 février 2006 ndenge ezalaki modifié plénière ba approuva ki ba conclusion ya rapport au ya commission ECOFIN oyo azana délai ya 24 heures pour na kozaba amendement p 24 heures pour na toilettage ya texte oyo ya mobeko na commission. Namasolo ya Senimbo ke président de la commission électorale nationale indépendante Sénat Mokusemo Mboka Denis Kadima Kazadi azana mission officielle na Séoul na Corée du Sud depuis mokola lundi 6 novembre pour na kolande la finalisation ya production ya ba matériel électoral au ezali commandé na société coréenne Minus System. Héritier Mapine Msefala Skandi reportage. Président de la commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, a la mission officielle na Séoul, na Corée du Sud depuis lundi 6 novembre 2023 pour na kolande la finalisation ya production ya matériel électoral au Yezala qui commandé na société coréenne Miru System. Le lendemain, il y a arrivé naïe président Yasseni Athéna qui séance de travail et l'ongon na responsable ya Miru System na siège na bango ya firme coréenne Oyo et ça qui question ya quoi apprécier travail Oyo ezali accompli en synergie et l'ongon na équipe Yasseni Oyo bazala qui dépêché depuis plusieurs semaines na objectif ya ko équiper Seni na matériel électoral adapté mingi penza dispositif électronique ya vote Oyo et ko servir na élection prévue le 20 décembre 2023 na RDC. Na souka ya rencontre oyo président Denis Kadima a se rendaki directement na entrepôt central ya Miru System pour na ko confirmer rapport oyo ezali établi mingi penza na matériel oyo eza déjà prêt pour ezala expédié na RDC na lumière ya oyo amoni Denis Kadima atalisi esengo na ye alobi naza na Séoul elongo na délégation pour na kotala ndenge nini mosala ezali kotambola tâche ya munene esi eyebi kosalama ba équipe nyonso bazali kosalama kasi esengeli na yebisa bino ke nazali vraiment satisfait parce que mosala nyonso ezali kosalema na ndenge ya makasi bokoki kotala bino moko na sima na ngai eza na plein ya ba matériel mingi penza ba dispositif électronique oyo ezali kozela kaka etindama na mboka oyo bakokoma directement na Kinshasa pe misusu ekokende directement na ba province ya République démocratique du Congo totali malamu volume ya mosala oyo esalemi elongo na ba équipe ya Seni oyo bakomaki na Séoul pendant ngonga mulai boye tomoni ke tozali vraiment satisfait ya komona ke tozali ko atteindre objectif na biso azali ko compter na expertise institution na ye na capacité logistique Denis Kadima azali ko douter te ke détermination ya Seni ezali ko relever défi pour na tenue ya élection oyo ekosalema na délai constitutionnel Denis Kadima Kazadi expliqué daye awa na Séoul na Corée mboka Corée pona tala ndeni musala ezoleka po ne boyebi to tindaki équipe munene awa à peu près batukama bayaki apo basala musala d'abord ya inspection ya musala o esalamaki na ba partenaire na biso ya Miru na ye ngamo pona mona na miso na moni ke musala esalami malamu musala leki malamu to bakisi ba machine o to bengaka dispositif électronique de vote ba bulletin de vote esalami biloko belé salami so tali simananga au mona nyoso wana mingi to stotini na mboka o eza parmi balo ya suka donc musala ezo sala malamu na moni yango nga mona sepeli mingi na nina la sule bana mboka bayeba que biso tozola late tongo midi poko na butu tozo sala musala parce que mboka il faut esa l'élection tous les 5 ans constitution et senyango donc tozo sala musala et puis nazana esengo parce que ezokende bien ata nayebi que za musala pasi ya pasi mais ezokende malamu Seni et ça quand même musala oh ça fait déjà oh ça 4e cycle électoral donc ezamba la liboso te tozana moins expérience alors toyebi que to bandaki na retard mingi bat nyoso o basala na Seni ba sali effort mingi parce que toyebi que mboke ezotia biso miso
alors tokokaki te tovanda tobanda kospéculer que non ekosalama te non nga nalingi vraiment na rassurer bandeko na biso bapartie prenante bao nyonso baza intéressé na makambo ya élection bayeba ke seni azosala ya ye bon une fois babiloko nyonso ezokoma na mboka tozodispatche yango nayebi ke toza na saison ya mbula eza facile te mais tozosala parce que toyebi que moi expérience et puis bolingo ya mboka et puis c'est biso motivation que musale salama et puis salama na masolo ya maître Magloire Kasongwaza secrétaire général et autre vision du Congo boye bakeye a 5 ki bilenge o baza ba représentant ya ba association ya district ya Funa et pour wapi a petela ki bango liso to ba partager ki na bango vision na yebola ndango na micro ya Igor Ntingi parlement et non pour na Rolanda les balba $21 000 nous voulons aller au parlement parce que nous avons quand même des objectifs pour les bien pour l'intérêt à Banagnon sur Yamboka. On a bien que nous avons des candidats députés dans le cadre de la partie pour bénir autre vision du Congo et puis le regroupement politique autre vision du Congo est allié pour défendre ma valeur. Ma valeur est fondée sur certains principes pour le développement. Notamment, il y a des gens nous avons un problème makasi ya musala. Musala est comme un calvaire pour la mingi parce que moi on a mingi et puis ce que j'ai peut-être salaire ya malamu et gros à la tête ça varie. Et puis que mon conseiller Moka Félix autres allez ko soutenir, allez ko travailler déjà mingi na politique na pour na remonter pantourana. Mais il faut pour aller bala ko za na confort ya ko travailler malamu à cinq ans à député où il y a madame pour accompagner politique na yona ba o bazo comprendre que non moka il faut musala ezala pour moi na nyoso ya Congo où azali na ba compétence malamu ayeba bazala atala musala debi que ba chômeur bazala rappel mais ezala au moins une minorité au bazala chômage et puis une grande majorité bazala musala et le au moins bien là on a parlement na kokende pour na plaider beaucoup plus pour la amélioration il y a pas conditions de travail. Et puis pour la qu'est-ce qu'il faut faire pour piler un peu l'emploi quand il y a Mboka Congo il est bon l'homme doit travailler mais l'État doit accompagner le peuple naïe l'habitat naïe pour mener une vie à malam tout le monde a un poto ils ont que non on ça la raté mais l'État a fait un bon permettre de mener une vie à malam tout ça c'est possible aussi dans le Congo comme à un niveau à la Puna. Et ça là que non en tout cas classe où bateau doit mener une moyenne et bah côté élément pour équilibrer ma solo. Cela est possible parce que tu dis bien que Congo et les Mboka où ils ont la richesse est belle. Où ils ont encore richesse à Mboka Congo ceux qui ils allaient la politique ya malam ba député ya malam au bazali ko tumba politique wa na niveau ya likolo pour gouvernement ay ba ko appliquer avant je pense que il est possible que Mboka Congo lobby et ba changer. Moi na Congo lobby ay bala ko vivre malamu et puis la classe moyenne na Mboka Congo et bala mbai ko mata to na mo et mata makasi pour permettre à mon surtout à aller un peu na vie confortable. Paroisse qui Saint-Sogar, il y a 23e communauté évangélique du Congo et Vibra qui la dimanche 5 novembre en rythme. Il y a clôture, il y a séminaire communautaire, il y a jeunesse, il y a paroisse Oyo et Zala qui honoré la présence, il y a évangéliste itinérant honorable Nerambungu. La dit l'Andouba détail. Journée à dimanche 5 novembre 2023, ezalaki très chargé pour na honorable Neron Bungumbungu, évangéliste itinérant na Tongon Fumabanga Moyo, abandaki na paroisse ya Saint-Sogar, na consistoire ya Matete, ya 23e communauté évangélique du Congo, CEC na Mokuse Oyo ezwami na commune ya Kisenso, wapi pai azalaki invité pour na côté ya na culte ya clôture ya séminaire communautaire de jeunes Oyo ebongisamaki elongo na journée spéciale ya Ekodim école de dimanche na sima ya présentation na ye epai ya bandimi epai ya pasteur responsable ya paroisse Oyo révérend Thomas Bakutakana elongo na kafumba na délégation Oyo et accompagnaki ye évangéliste itinérant Nerombungu afongolaki Biblia na 1 Timothée chapitre 4 verset 12 pour na côté ya maloba na Nzambe le jeune
modèle à l'image de Dieu yangonde ezalaki mama na likambo alobelaki ezalaki libaku munene pona motei ya koloba na bilenge balinga nzambe maloba na ye pe batangaka yango na Biblia makasi. Révérend Thomas bakutakana asepelaki makasi pona mateya oyo pe arasiraki ye na ndenge amipesa pona mosala na nzambe. Bosimbake abakisaki lisusu kolobake ndenge asutenaka misala na nzambe ye pe akotikala kobosa na ye te na tango ya maponomi ezali koya. Andiko sala mabondeli na biso po ete na oyo nyonso azali kosala pe oyo akosalela biso lisusu kati na paroisse oyo nzambe acha ye loboko po ete tolonga pe alonga na ye kozala moko na bakambi na basiège oyo ye alingi kosala uta na députation nationale kuna pe awa na provincial pe bakandida nyonso o baza filie epai na ye tozali kotombela bango succès malamu pe bazwa bisika yango bazali ko luka kosala na ngambo na ye mokambi ya bilenge asepelaki ye pe lisusu na présence ya évangéliste itinérant honorable Néron Mbungu pona milulu oyo koyamba o azali papa na casquette ya évangéliste ebele kaka aza honorable or excepté que honorable na ye azali pe évangéliste de tobengaki pour que ayeba ko clôturer semaine na biso en bonté lelo tozali na journée spéciale et kodim tolandaki enseignement du lundi mardi jusqu'au samedi et lelo ezali spécialement pour la sous-branche ya Ekodim. Bosimbake culte ya clôture ya semaine communautaire de jeunes awa na paroisse SCC 23e communauté oyo ezwami na commune ya Kisenso ezalaki pe marqué na louange na nzela ya ba chorale ebele ndakisa chorale Kilombo na ngambu na bango bana ya Ekodim basalaki pe ba récital elongo na ba poème na sima ya culte fanfare ya paroisse ya accompagnaki fumwa banga moyo tina balabala ngufu wapi epai batata bama pe ba jeune ya quartier Kisenso ga batondaki pona koyamba ye na église pe na base na ye bavizitaki kaka eyenga eleki honorable Néron Mbungu alobaki ete na maponomi ezali koya azali candidat na députation nationale pour na district ya Moamba pe députation provinciale pour na commune ya Kisenso bisika nyonso alekaki bato basepelaki makasi na message apesaki pe bango baprometaki ye soutien total na bango na candidat Néron Mbungu pambate pona bango azalaka toujours elongo na population na tango ya pasi pe ya bisengo. Babiton ya quartier Kabila 2 na commune ya Kisenso balamuka kina tonga mokolo ya mercredi 8 novembre et pa bakuti me papa moko akufi na balabala sans que famille na emona na mbala moko population basengili sunge pa ya Christelle Mbungu o azali bongo suppliante ya honorable Néron Mbungu akitaki na terrain na se ambula pona ko secourir bango héritier mapine miladi la reportage. Babiton ya quartier Kabila D na commune ya Kisenso bazalaki surpris na tongo ya mercredi 8 novembre komona ebembe ya tata moko ya quartier babwaki yango na batu ya balabala boye awa responsable ya famille ya Mowei ata mokote amonanaki na pasi na motema population ya quartier Kabila D bakendaki directement kosenga lisungi epai ya Christelle Mbungu oyo azali bongo premier suppléant ya honorable Néron Mbungu na députation provinciale pour na commune ya Kisenso na maponomi oyo ezali koya le 20 décembre 2023 pe mwana mboka Christelle Mbungu akitaki sur place malgré mvula oyo enokaki na avant midi ndenge kaka mfumwa banga moyo asalaka na tango nyonso pe akundaki ebembe oyo na bosenga ya police pe chef ya groupement ya ngambo oyo ya Kinshasa population apesi matondo mingi epai ya honorable Néron Mbungu na nzela ya Christelle Mbungu pona lisungi oyo apesi kokunda ebembe oyo ezangaki moto ya famille na yango. Bavol ya Kinshasa Gemina. Kinshasa ici est bandit. Premier vol le cinéma qui na Gemina. Reportage. 15h07
A350 nde ezalaki air oyo Airbus A320 ya compagnie africaine d'aviation CAA na bokuse ekitaki pona mbala liboso na aéroport national ya Gemena depuis bakangaka escale oyo na 2016 na pied d'avion tomonaki maire ya Gemena Jacob Luba ya mbuka oyo asaluaki commandant à bord Lick Scripsens na ba membre nyonso ya équipage avant amema bango po ba saluer ba chef coutumier ya ville ya Gemena pe bato ya nzinga oyo ba entouraki président national ya association socio-culturelle Ngambe Bouclier Mbaka Emmanuel Ngbali Gaza oyo ba bundi makasi elongo na ba autorité provinciale ya Sidubangi na fête ya Sidubangi pona ko convaincre hiérarchie ya CAA po bandima ko servir ligne aérienne oyo kitoko. Merci à la hiérarchie de la CAA qui finalement a accepté de répondre positivement à notre démarche. Nous remercions les ministres des Transports et de la Communication qui ont mis en contact. Nous remercions également et nous remercions toute la population qui nous a soutenus. Toute la population qui nous a soutenus pour cette démarche. Ambiance ezalaki total na aéroport ya Gemena population bayaki ebele oyo babinaki na rythme ya groupe folklorique Gazawili. Elandisamaki na visite ya avion na kati epai ya ba chef coutumier pona ko rendre compte ya confort pe capacité d'accueil nango pona premier vol oyo bondi melangake CAA azalaki na 123 passagers na arrivé pe 92 na départ ya Gemena oyo ezali penza motif ya fierté pona chef ya escale Monsieur Longondo GG. À la joie pour la journée d'aujourd'hui puisque mon patron m'a honoré. Je suis en train de rassurer la population que nous sommes là. Donc on a organisé 2 vols par semaine. Je sais que si plus on va augmenter le trafic, nous allons aussi modifier. On va ajouter encore un autre. Voilà la seule promesse que moi je paie, que nous sommes avec vous et nous allons desservir la contrée de Sud-Ubangi. Avenue Mobutu oyo yebani mingi na kombo ya route Kimbantseke cimetière eza ko beba makasi mituka pe ba moto eza ko tambola vraiment la difficulté ya makasi. Reportage. Avenue Babengi Mobutu na commune ya Kimbantseke ezali ya kobeba na ndenge ya kosakana te. Avenue oyo route cimetière elongwe banda na place Saint-Thérèse na commune ya Njili kino Kimbantseke ezali vraiment impraticable. Botala bino moko surtout soki okomi déjà na niveau ya Dokolo, okomi na niveau ya Kimbangiste hôpital, okomi na niveau ya Wenze ya Ngandu ti komata na cimetière ezali pasi pe mawa. Botala bino moko calvaire oyo population avandi na commune ya Kimbantseke azali komona memba moto awa po eleka ezali pasi pe mawa bino moko botala ba wewa ndenge bazali ko défier à part ba wewa mituka kutu esuka kaka na niveau ya Wenze ya Ngandu esika maison communale ezalaka kala moyen et matati na cimetière ezalaka te. Bo imaginer soki bato babeli esengeli kokumba bango ndenge nini kino kokene na hôpital to mwasi soki azana pasi ya kobota ekozala ndenge nini na commune ya Kimbantseke. Ba reporter ya Info Lingala journal ya peuple pona peuple babetaki tour kuna boyoka population ndenge atalisi pasi na ye. Tiba matiti likolo kuna kota kona beya mele ministre omona ba chino bazwa ba biloko na bango nyonso bazongisa ngo oto kosala te ba pesi biso mbongo te ba twa souffrita la mai résidezo ba tio ombale za mai résidezo résidezo ba tio zo toboka ozo ngo solution te nzele baby mweto lekeza te ba twa souffrir tobanzi ke ba autorité ba yoki ba kosala makasi pona ko réhabiliter route cimetière boye route cimetière na commune ya Kimbantseke impraticabilité na yango
ezali konyoko la population oyo azali obligé ya kobeta makolo ba distance mulai kaka pona kokende mosala to pe kelasi soki l'état a réhabilité yango ekozala malamu poko tika population a vivre na calvaire boye ezali lokola na mboka kasi na ville ya Kinshasa oyo ezali pasi pe mawa. Poto balonga pour la bana bineza protiva pio mukolo ko komela yango. Ah merci, ya buinde bana nyoso baza kuringa. À la prochaine. Vous allez quoi mais Protivap est tonne la protéine et énergie. Ah papa merci pour les protéines pour les enfants. Eh Bino, bote la baonine. Bote na bodo la Bino. Baba kanta bamba bonga. Bona bana na yo bakuma rukura bana oyo. Faut laisser kabango poto Protivap. Et ça pota te. Allez, kamata. Bon appétit. Bana nyeso ba yaka Protivap. Ah ba sisi kulia ya bango Protivap. Ba bandi ba dansi na bango ya ba bebe pro. Tala. Ba yango. Tata kitoko ntoto makachi. Tukana mbimbi. Oyo tukana mbimbi. Makusa. Protivap. Poto kitoko pona ba bebe pro. Tozana communiquer voilà na lecture na yango. Lolandelo yembo ya boye yembami. Famille Tony Gabriel, évêque président, Cordège Sadi Gabriel, ya armée du victoire, P. Madison Gabriel Kefi, ba ressortissant nyonso, ya Makela, Dozombo na Angola, bazana mawa ya kwebisa na bandeko, baninga pe bayeba na bango nyonso, liwa ya mama, tante, Coco, pendeko na bango, Pauline Isaka, oyo akufaki depuis le 28 octobre 2023. Na yango programme ya matanga ezali boyi. Mokolo ya vendredi 10 novembre 2023, veillée mortuaire ekosalema na salle ya cathédrale du centenaire oyo ezwami na commune ya Lingwala. Bongo mokolo ya samedi 11 novembre 2023, levée du corps ekosalema na hôpital ya cinquantenaire. Exposition na yango ekosalema pe na cathédrale du centenaire na commune ya Lingwala. Boye messe d'action de grâce ekosalema pe sur place kuna. Bongo na sima, enterrement ekosalema na nouvelle cité oyo ezwami na province ya Congo central. Après enterrement, bain de consolation ekosalema na salle ya cathédrale du centenaire toujours na commune ya Lingwala. Tika été communiqué oyo ekomela ba nyonso bayibaka Maman Pauline Isaka. Communiqué oyo ezali signé epai ya évêque président Cordège Sadi Gabriel ya armée de victoire. Famille Mangala, Yvon Mangala, Colette Ntumba Mubikai, journaliste et présentatrice de l'émission na 10e télévision, bazana mawa ya kwebisa na bandeko baninga pe bayebani na bango nyonso, liwa ya mwasi mama pendeko na bango Antoinette Lufulwabo Mubengan oyo akufaki mokolo ya lundi 6 novembre 2023 na clinique Ngaliema. En attendant programme matanga ezali kosalema na lopango ya Libota oyo ezwami na avenue Bolongo numéro 183 na commune ya Lingwala. Référence Pain Victoire. Tika été communiqué oyo ekomela baibanso baibaka Maman Antoinette Lufulwabo Mubengan. C'est le rendez-vous. Le colonel Koya, au revoir. C'est aïe etumba na ngwaka opika pendedi eloko yango bozelaki eye sango ya mokweke ya mbiji pona bino nyonso ba ressortissant sud ubangi bana ya gemena ya bilu yango yo compagnie africaine d'aviation CA na mokuse oyo mesana kopesa bilengi azongisi bavol na ville ya gemena désormais bokobanda kozwa 2 fois par semaine veut dire lundi na jeudi bavol vers Kinshasa gemena Kinshasa
kasi bavuli yango mpe na avion bimpuka te kasi na Airbus A320 CAA elengi bangwaka ye boa elengi boa suka po moto eloba etumba na ngwaka opika pende akosa te po bompikiliki boa nango pardon. CAA 30 ans d'expérience mokoka na service ya peuple congolais mokili emona mpe ndima lelo asopeli bana gemena luxe ya mpepo pe savoir faire na ye na CAA mosala se mosala.